Et voilà, très chers internautes, bienvenue dans le site naminobolingaraming.com, babib site à la jeune. Vraiment, merci pour la fidélité. Et puis, merci Namino Sobolingara, votre humble journaliste. Il y a Belle d'ABC qui est la spéciale. Moi, Nabino, il y a Mongo, il y a Mungala, 100% Équateur d'Oyeyo. Jeunesse Nobolingaraming. Donc, merci beaucoup. Et puis, là, je dis grand merci de la nation, l'homme invisible. Merci à Papi Guéné, merci à Ampor Herman, merci à Matika Songo, Babizou Beles Kazali, et puis à Freddy Hakim Bambote, et puis Babizou Beles Kazali, et puis à tout le monde. Donc, encore une fois, grand merci pour la confiance que vous nous faites. Sans plus tarder, les lots, bon, c'est la sous Bana Poto, Bana Kin, au Bolingarcite, et puis journaliste Nabine Mungala. Belle d'ABC qui est la spéciale. Mon corps parmi les grands, Bolinga Kaye, diaspora, Bolinga Kaye, Bolinga Koyo Kaye, tant à l'obarissa, la rameno, vous vous sentez tellement satisfait. Donc, Toza Nae Awa. Donc, quelques pousseurs de temps, Boromo Nae, na combo ya homme politique, honorable, na combo ya Fumuntoto. J'espère que vous n'avez pas makasi bolela ki bosenga ki bien bela biso et tout yeyo tozana elelo. Dieu a permis que tout yambaye. Donc sans plus tarder, je m'en vais déjà saluer mon invité à qui je dis bonjour. Bonjour les journalistes. Vous allez bien? Bonne Nazala ka lembo kezala. So bomoni mbo kezala bien, ngana za bien, so mbo kezala bien te, ngana za bien te. Donc na mukuse oza bien te. Bien te parce que Congo est bien te. Est bien te ndengeni. Mais tous les pays développés, tous les pays en voie de développement, tous les pays émergents, donc nous sommes nulle part du moins jusqu'à présent. Ok, honorable Rokota na masolo wana katini donc bo zapete maramba bien zali boroyo kabro sepela très chers internautes, Jordi Moté Beverland direct à USA au CP la Zapete Soraya Kokolo Zapete. Donc voilà, honorable Mkuso betela biso parcours na yo politique zamba liboso ngana yambayo bamso ko zaposa baye banana na uta wapi banda wapi po loto ye baye to bafumu toto to monde raina ba écran et tout na Mkuso moi parcours na yo bon na utagi na université ya Kinshasa esika na kende ko yekola politique na ndenge ya classe en 2003 et puis après en 2004 on s'engagé dans la lutte. Il y a courant de pensée nanga to bengi troisième voie et tant on a bandé dans courant de pensée et robota branche spirituelle, branche scientifique, na branche politique. On to bengi ba plan. Alors on a plan scientifique, politique et spirituel tout ko bimisa parcours nanga na politique et outil na plan politique à troisième voie. Dans les trois parties, il y a la pensée politique, il y a troisième voie, les actions politiques, il y a troisième voie, et puis tout ça, la organisation politique, il y a troisième voie. Dans il y a pensée politique, il y a troisième voie. Ngai nazali naloba koko, il y a libérationnisme, parce que il faut pas comprendre. Parti politique, il y a na makambo misato. Il faut que maman na yango, ça dit courant mutebota yango. Yango moko mwana, ça veut dire parti politique. Et puis, koko ya courant, et la école du parti. Donc, kobota mananga na politique, na outi na courant, il y a troisième voie. Na plan politique, il y a troisième voie. Na libérationnisme comme troisième courant politique, on a proposé dans le monde. Et puis, na parti politique, au Tobengi yango, parti des mécontents. Et puis, na école politique au Tobengi yango, académie politique de la gouvernation. Donc, na outinde wana, donc biloko misato nde botinga, courant de pensée, parti politique des mécontents, et puis académie politique, il y a troisième voie, na kati ya parti nango. Ok, merci, merci honorable. Je crois que vous l'avez dit parcours naé. La propriété appelle ça bonjour nanga. Na batunyo so balinganga là je pense directement à Jules ABC qui est Aline ABC qui est Marie-Paul BC qui est donc voilà gros bisous Skabozali honorable les lozo banini pour la opposition actuellement na mboka na biso RDC kuna komona ngo boye ndenge makambo ezo leka ezo salama eloko nini kokoloba.
Au moment na mboka na biso opposition ezalaka te, majorité pe ezalaka te. Ndenge nini? Ozalaka na bato bazokamba na bato baza na kanda na nde bazokamba te. Na mboka na biso na tokoli te parce que quand on a question opposition na majorité to opposition na pouvoir, là nous sommes dans un état. Là nous sommes dans une république. Là nous sommes dans une nation. Or biso tu as dit état déclaré, république imaginée et puis nation inexistante. Donc il n'y a pas d'opposition majorité dans le Congo parce que bah majorité na kati ya majorité autour na pouvoir, il y a les libéraux et les socialistes. Na kati opposition aussi il y a les libéraux et les socialistes. Donc il faut dire olobini pour na polémique politique na Congo. Polémique lingoloba o bazo kamba balimba nganzama pour baliara bien bango na basi na bana bango. Oyo pe banganzama kilobi mais lelo ba perdre bistek na bango bana kanda na ndenge ni balongwe kuna. Donc batomi baleka wana bazonyo ko la biso nde balingi mais awa opposition na pouvoir les atteint. Mi balé baonyo comme nde bolingi opposition na majorité. Nde baonyo comme ce ko yo za place ni. Non non simple congolais. Donc ça veut dire que nous sommes mécontents parce que dans l'histoire à 55 ans on s'est retrouvé, la famille on s'est retrouvé, biso ba pauvre tout s'est retrouvé, biso ba jeune tout s'est retrouvé, biso ba maman tout s'est retrouvé. Et ça comme clic moko boya batu. Lelo bazana pouvoir banyoko libino so bamoni ke yo baliaki batondi baluki lisusu bakomba opposant ba yesu kozwa pouvoir bazongi. Donc tout ça li penza 50 ans même non même personne même famille tonyo comme na biso kaka mais comme toi ba mécontent peut tu comprendre que toi ba mécontent to bundati na suka parce que ceux qui te longité ça veut dire que exister sous te. Ok, merci c'est Fumutoto pour l'élection en 2016. Fumutoto pas côté Mututote. Donc question que vous allez poser parce que comment c'est vrai que nous avons disciple à Fumutoto ngai. Le premier disciple à Fumutoto de l'angai. Mais nakati na ndenge na landaka Fumutoto na landaka eza Fumutoto physique te. Eza Fumutoto comme intérêt comme valeur, il y a biso ba pauvre, il y a biso ba jeune, na ba biso ba mécontent en général. Donc question que vous allez poser ndenge wana te. Ce qui est vrai c'est que 3 ans vous avez un candidat. Mais ce qui fait de la Fumutoto, notre ko so na 4 à 3 ans, peut to ko bimisa candidat. Il y a 3 ans à l'élection présidentielle. Parce que les socialistes, il faut dans la candidat na bango. Les libéraux, il faut dans la candidat na bango. Biso 3 ans, il faut dans la candidat na biso. Donc, tu as 3 candidats pamba. Candidat de la gauche, candidat de la droite, na candidat 3e voie. Pour moi, sans des élections de Babengaka. Mais comme il y a les candidats de l'opposition, les candidats de la majorité, ils avaient quelque part, ils ont distraction. Parce que ceux qui les stratégies, les Syriens opposants, sont à soutien. Majorité à soutien parce que les Syriens ne peuvent pas opposition à la majorité. Mais le gros là, mandat, ils ont souka pour tout le monde. À part Joseph Kabila ndenge sili boye sali sili bela pona mais batonyo dans la majorité là dès que tu comme en 2016 c'est pas la majorité ben biso ben opposition tout le monde biso tous zongi liboso peuple. Donc 3e voie comme courant parti de mécontents comme parti politique donc à cause appel na candidat na donc et koko za la Fumutoto te. Pourquoi expliquer biso la 3e voie eza nini peut-être pour na ba internet so bazolanda biso ba 3e voie moi m'ko expliquer biso eza nini. D'ailleurs, le bon on a mobile déjà. Le tableau on a le 3e voie est un courant de pensée culturelle pour la bonne gouvernance et la paix. Et ça comme on a mutunabité ni misato. En voyant l'homme comme esprit. 3e voie zali elimo eza ko bundisa ignorance, la peur et la pauvreté. En voyant l'homme comme corps. 3e voie zali elimo ezo bundisa la malnutrition, la maladie et l'insomnie. En voyant l'homme comme mulier. 3e voie ko bundisa enclavement, pollution, paix, insalubrité. Yango wana eza na loboko na nga mobali na ba couleur nango na ba rêve na bango na ba faiblesse nango na force nango nyonso za wana donc eza courant de pensée mais ce que bino ba Congo ba comprendre ce que exact parce que nous étions mal nés donc on peut pas comprendre courant de pensée zani au moins parti politique maman na eza courant de pensée moi na eza école du parti or depuis 60 lelo parti politique moko te botama na courant de pensée pe parti politique moko te dans école na kati nango motango tuninga parcours nanga zani. Naza mécontent, naza socialiste te, naza libéral te. Na bundelaka bato a mosolo te, na bundelaka pe bata misala te. Ponga naza boye, nazali prolétaire te, nazali pe capitaliste te, naza pas entrepreneur te. Donc na koza na parti à gauche te, na koza na parti à droite te parce que kuna bata à droite ezali bato bazo sa misala balingi misala bango ebonga. Nga na tika kosa musala te, ya kozwa salaire malonga. Et puis, les prolétaires, ils ont créé biloko na bango na créé usine Toyota, Hyundai, Bill Gates a créé biloko na ye, alingi ke bokonze ya battra ba intérêt na ye. Ngala luka bokonze ya esunga ngai na ko ba koluka pe na ko ba kozwa.
état patron ou pas. Naza nanga ouvrier naturel, mais comme un peu patron, na loi du marché de l'effort. Donc, tout na biso na passi na ndenge to bota matin, pour la famille to bota matin na biso bien. Mais avec un état irresponsable, to comme na biso bato passe, d'autres bondati biso ba to passi, sort na biso et mon année. Oh, merci beaucoup, vraiment. Bonjour na Maria et puis à Gloria Kambolo, honorable d'habiter. Obi botama état irresponsable et tout. Mais que faire parce que ça fait il y a pas mal d'années tout le belare le comment on a état irresponsable, marambozo qui est bien aussi mais jusqu'à quand et le comment te que singa te que ndebo sanga na bino nyonso d'un commun accord pour que boye ba qu'est-ce qu'il faut faire parce que ba na unité nde mboke tonga na unité nde marambe kindara liboso batango ba unité de la nine kusangana non ndezaka parce que moi bokaboneza mutu mtabendela mona kwene kote kuna bino na bango ideza boyo kuna idebo so ndé bien nyonso ezokende ndenge moko te. Normalement Amérique est bonga te po bato nyonso basangana po baza na liberté de penser banudiste bazali o balingaka ka liberté na bango fo batambola mitakala parce que osenga bango basangana bato balata bilamba po basana nini bato bilamba bakoma lokola bango to bango bakoma lokola bato bilamba bato ya nini bango bakoma kolata bilamba balanda bato liberté de penser zali ke nga na moni ke kotikala bolumbu eza malamu c'est notre école yo moni ke kolata bilamba eza malamu c'est votre école mais siko tokosangana ndenge nini. C'est ça le problème. Et puis Amérique est bon, les Américains sont le problème, c'est un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Il faut se mettre d'accord sur le désaccord et puis il faut se mettre d'accord sur l'accord. C'est ça le Congo. Donc, la terre, vous voyez, vos opposants se vont ensemble. C'est une rêverie. Donc, la terre, vous voyez, vous pouvoir. Non, le problème est de se mettre d'accord pour que, à ta théocanité, nous soyons et profiter du Congo. Même si nous sommes au Canada, mais que chacun de nous travaille pour le développement du Congo. N'était ce que vous comprenez. Tu as tout boumani, mais que le Congo gagne. Attends, tu as que le Congo gagne. Parce que Togo, ça n'a pas contre le Congo. Contre le Congo. Majorité bandits se sont anti-les contre le Congo. Ben unité tout ça combien, ba réconciliation tout ça combien, ba gouvernement de cohésion tout ça combien, ba gouvernement union nationale tout ça combien, Congo ça retrouve. Botika lobate il faut to yokana on dirait to yokana te botika lobate il faut to na bomoko ndezo na bomoko te union sacrée de l'opposition zakani bon qui sacré yango suka ndeni alliance de la majorité présidentielle ezalaka nini mais suka ndenge nini MP et salaki nini et suki le ndeni. Donc Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Tous a pour sa démocratie, tous a pour sa dictature, tous a pour sa discipline et développement. Voilà donc. Ok, merci. Donc, on est un peu dans les soleils de paix. Tout le monde va outil. Il y a quelques jours, tu vois qui ça dialogue définitivement. Réaction à eux, ils ont par rapport à. Mon biyamba ya mana biboka boka izaka ndengo. So yambi mabe okoboka mabe na finance puis balobaka qui paie mal paie doublement. Olingo bala moins solio ye bakopona oponi moins sa mabe e kasi divorce peso zela yo mais il pesa yamba ki mabe abwaki si mabe mais toto na ye mbongo bakende ko so en Italie ezaki na budget nini e bimaki na poche nani obe bakende ki na Espagne e ezaki na budget nini utaki na mbongo nini donc tulingi te bo sisi ko lia après bolo bana biso obwaki sinon ngana no senga médiation dialogue wana baya tout solo là mais biso troisième voie médiateur. Voilà. Ok, merci beaucoup. Freddy Akili Mbotenayo et puis Pichu Mangaya, Papi Gene de la Nation. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, honorable, mon ayo par rapport à des missions à Katumbi, une majorité présidentielle, ils ont fingaye par-ci par-là, quelque part, pe habité. Au Kolobani par rapport à Yango, ils ont fingaye depuis à démissionner. Donc, il y a des questions de Babalou qui est lié. Tant que caméra démissionnera, il y a fini à être. Azo bugaka oya lunaki yalo bagini. Il faut rester loyal. Ngane za bota chef de l'état longoli ngai gouverneur na koza nangaka loyal. Abuki oya lunaki. Et ça normal mbo suimbwa. Biso to sandeni. Ya libuso ngona yemi bale. Bazo finga epo bazo banga ye. Nzoka ne bakoye ko banga ete. Troisième chose, est-ce qu'il a démissionné? Alongo wapi pour kende wapi? Pour Kabila dalaki na révolution de la modernité na 5 chantiers. Bango siko balongwe na projet wana baye na projet wapi? Na PPRD et puis il y a des on na PPRD té.
Parce que ce qu'on s'adhère à PPRD, ça veut dire qu'on s'adhère au socialisme, non? Ce qu'on s'adhère au socialisme, au Kenya. Alors, on a dit que parce que projet de société, tout programme à Kabila, les 5 chantiers. Mon chose est l'évolution de la modernité. Na mabena malamu me yango wana. Ce qu'on a dit, na longo la majorité, ça veut dire au longo la projet de société na bino. Mais aucun côté na projet de société ni. On a que opposition. Est-ce que opposition a un projet de société? Est-ce que opposition a un programme de gouvernement? Na comprendre sur la Congolais. Yo oza musulman. Na kati ya mosquée, besoin na badinga ba musulman. Au lieu ça ta mosquée na yomoko, mais toujours musulman, au kati soke pa ba chrétien. Est-ce que ça existe? Parce que socialisme, na libéralisme, ça là, christianisme, na islam. Alors comment yo imam besoin ni entre bino ba musulman, on na kati si na kena ngai na comme chrétien. Non, tu pouvais dire na longwe na mosquée yo, na côté na mosquée yo. Moïse Katumbi andimai kokota na majorité présidentielle na PPRD parce que andimai ko za socialiste. Akolo bateka longwe kuna azokende wapi? Fa yebisa biso alongwe na parti socialiste PPRD po akota na parti socialiste mususu nini? O bango ko volo ba toke na opposition, est-ce que ba kena na opposition? Il faut d'abord que na parti na courant na yo politique nde courant nde elakisi parti nango, nde parti nango elakisi école nango. Alors yo mwana ya parti politique koko ya courant pe ko mwana ya école na yo ndo ye pa peuple. Tango zo peuple zo ya d'abord musape ya liboso ozo ya na courant na yo, ozo ya na parti boti yo, pe ozo ya na école tangisi yo nde yo kosola na peuple za spirituel. Siko tango Moïse alongo na PPRD. Alongo na socialisme to alongo na PPRD. Soka alongo na socialisme te. Siko azo kendo yoka na G7 avec les libéraux ndengeni. Non, balingi ba ça l'écuménisme politique. Mais selon mes informations, c'est qu'il y a hors G7. Il n'en fait pas partie. Le problème est que na tia na makaska za G7. Le problème est que azo longwa pe kwa kende wapi. Alongwe na politique ndenge mo na sema alongwa kitu abaluki na kati ya politique mais zo kende wapi. Problème est que tuna on est tingai na za 3 ans va til la mort. Dans pouvoir 4e voie. Dans opposition 4e voie. Pour nani opposition za quand ils ont voté. Les socialistes qui ont gagné les élections restent socialistes. Ceux qui les ont perdus, ils restent socialistes. Les libéraux, la même chose. Mais pas na biswawa, batoualo bakota ki na nini. Est-ce que bakota ki na peut perdre ou bien bakota ki na Joseph Kabila? Or Joseph Kabila est indépendant. Indépendant na politique lingoloa, babota ete, yeba kobota te, aza ikomba. Donc alongwe esili. Or nga naza descendant. Vous comprenez? Naza descendant à 3e voie. Naza descendant à partir de mes contacts, j'étais formé dans l'école du parti de la 3e voie. Bango ko balo banabiso ngama politique. Nana bota bango politiquement. Parcours, vision, bilan, c'est ça le problème. Bobota mi na vision de société ni. Botamboli ndenge ni na vision na bino, bilan na bino zani, vision na bino zani. C'est ça la politique dont on c'est la débat politique ngana bango. Bango bakoya na mbongo. Bakoya na manduki. Hein? Na mapango. Biso tozo na bango na ba idée. Na science sociale, politique et administrative. Et c'est tout cela. Donc, il y a qu'un makanisi, il y a qu'un projet de société. Ceux qui ne Moïse le là, mais même ce projet de société, n'a moni malam. Mais tout coco zoyé. Mais ceux qui projet de société, ça tout continuer à faire. Il y a mon tout mon nègre, mon tout mon quai, Kabila té, étranger. Non, de dépasser biloko wana. Olingo bala Congo, il y a quoi ça biso bana Congo. Olingi maman na biso pona nini, okosa pona biso na bana nini. Tu qui est bien, tu ndimi, tu boyo, alors. Ok, donc, biso ba pauvre tu nyoko mingi. Ba riche nde ba nyoko biso. Donc, toza na boke, mais to kolembate. Toza ba to pamba, mais soki to sangani to koma mingi. Donc, ba mécontent ba dans la diaspora, ba mécontent ba dans la Kinshasa, ba mécontent ba dans la province, toze belé koleka bango. Mais totika système abuzo ba girafe. C'est-à-dire lion baza makasi ba osangela girafe moko. Ba girafe baza pete ba okima ba otika girafe moko na likama. Donc bino ba mécontent. Ton abenga bino ba mécontent ngo ba pauvreté hein. Ba mécontent mono vana na diaspora oli ya bien omela bien. Molinga Congo ebonga me bonga te. Po makambo eleka kuneza mabe. Yo ata koya wa te koluka poste moza ya mécontent parce que moko uta eza na passe. Ngai na vanda kana Kinshasa bomengo mboka elekela nga na likolo na vanda ba Congo courant nezo leka likolo mezo kitana ngando nga na vandite. Na za mécontent. Na province EP toza ba mécontent donc biso to sanga na to imposer dictature des mécontents, ça sera le développement du Congo. Merci beaucoup honorable
Merci na bana nyonso poto. Donc merci pour la confiance. Bien Boizalate. Honorable, il y un peu la troisième voie candidat à la présidentielle à 2016. Azali, Izanani. Mais tout de suite dépassé biloko wana ba pona ka mutu candidat toko pona d'abord quels sont les besoins. Non mais nous allons répondre quels sont les besoins, quels sont les intérêts et les valeurs que la troisième voie défend. À partir du moment où nous pensons que nous défendons trois valeurs, l'homme comme esprit, l'homme comme corps et l'homme comme milieu. Quand nani akoko séduire l'électorat na biso troisième voie biso, c'est-à-dire Alex Biso ndenga ko transformer l'esprit du peuple congolais parce que tout baby pour la mentalité za malamu te. Nani a traiter nzoto na biso bien, to liaka bien te. Ça veut dire nous mangeons pas à notre faim, à notre goût et à notre santé. To la bien te parce que tous en habitat, tous en urbanisation, tant en construction anarchique qui ne tiennent même pas compte du mouvement de climat. Tous en biso na pollution, tous en pu ba mi tout que zo sous ba niveau où tu peux pas imaginer. Aux en capitale policier wala telemi, mu tout que zo sous ba mi noir, policier évite que infractions. Policier a telemi a évite que infractions. Tu t'imagines? Donc, tous en arrêté à 2000 d'années, donc n'a évité 2 millions d'années. Non. Troisième chose, tokola la ndenge ni papa. Construction na chike lingoloba, tous en la ville mais tous vivre na urbanisation te, tous en vivre na aménagement du territoire te. Problème ya Congo ezali état de lieu na sali yango. Diagnostic na sali yango. Et puis après alternative, tout un problème mal posé. Les changements. Mais ça s'appelle alternance. Alternance c'est l'ingolo banini. Yo zala ki journaliste aux autres na mituna. Na longoli na mabeto na malamu na kitani eza déjà alternance. Po yo za soutenga na koti. Mobutu eza ki alternance ya. Kasavunda Lumumba, musée eza ki alternance ya. Mobutu, Joseph Kabila eza ki alternance ya musée. Peuple congolais s'est retrouvé. Toza ko luka des choses. L'alternance mais plus l'alternative. Mbongwana mais ya biso ko bonga. Mais mbongwana ya kobeba malamu to boyango. Voilà le problème. Donc, ekoki kozala fumutoto nde akolakisa kakoki, ekoki kozala fumutoto te kozala yo mutu kolakisa. Kakoki ekozala Moïse Katumbi mutu kolakisa. Kakoki après kotana Jimène, to ndima soki eza fumutoto te. Mais mutu wana il faut apposer bien les problèmes du sous-développement avant prétendre kopesa biso biyan. Voilà la position de la troisième. Toko defendaka mutu te. Pe toko defendaka kante. Nous avons fait un courant de pensée pour combattre les antivaleurs, d'où qu'elles viennent. Problème nabiso, nous avons problème d'hommes de culture et d'organisation. Attends, nous avons ndokilo, biso ka bongwani le loto yambiye. Mais o yazaka ndoki, pour akosi ko bata man opposition. O yazaka ndoki, pour ka bata na diaspora. O yazaka ndoki, pour bata na société civile. Akoboma biso pona Congo na biso. Voilà. Merci, Roué. Merci. Et puis, en 2016, est-ce que vous avez pensé que l'élection aura lieu? L'élection, c'est Rosala. Pour nous, vous avez pensé que c'est Rosala. Nous avons un Sénégalais, un Libanais, un Américain avant na Congo pour faire l'analyse. Nous avons Colombo, quand faut Montoto, Eli Moyamboka. Élection est en 2016. Bon, on a une solution. Nous avons une na komona na uta na mbongo te espoir na ngeza na loba bien na za bizalela bien peuple a sanga pouvoir na l'accès de quoi je suis capable. Si je ne crois plus aux élections, je deviendrai le chantre d'un individu comme moi, je deviendrai le disciple d'un homme et personnalité na ngana chikamwa. Non, ngana zo sambela, ngana zo bunda, ngana zo sala tout na sala que élection à la port, il n'y a que pas les élections que moi je deviendrai grand. Nazaka na chance moko ya koma mutu munene na Congo ka pas les élections. Donc, tant que l'élection est monanité, c'est que Obama Congo est banité. Mais ceux qui toquent une élection crédible, c'est moi l'Obama du Congo. Wana penza sona kufite ezandengo wana pona zo mona te politicien mo ba utia na débat contradictoire na nga boyoke à l'élite. Siko o wana na botamite. Na kolo ba boy. Nambo na mituka na zate. Mais na débat ba idée à boule wana na botamite. Donc mbanda na ngana na yete. Apparemment tout le monde a bateau bazara mina ba idée bien. Ah on a kin na mboka na so balinga bango te. Vous avez une idée, vous avez une vision des choses. Nous avons d'abord une vision, Congo nouveau meilleur. Mais depuis notre temps, on a moins été mutumu ça dans l'angle. Il faut aller avant, pour silikara, mais pour comprendre après. Au cours de la vision, mais ce que vous en avez pensé. Vision est que l'ingao est un immeuble, moi ce que vous avez au tongo.
est-ce que so planifier ndenge ni kokoma immeuble wana tozana ba envier bato balingi kokoma chef de l'état baze belé mais est-ce que tozana bato bakoki kokoma chef de l'état na Congo wana so to luki yango bugu kamwa ke bato msuko mona bakanda président de la République même bugu mesa okokate même chef du quartier okokate mais ngai j'ai sacrifié ma jeunesse pour comprendre la politique maintenant encore bakinga na koli au moins ngana yebisa bino ngana za mona suka na politique ya Congo mais moi na suka koma kan somi un jour ça veut dire j'ai des idées parce que je suis géniteur d'un courant de pensée j'ai des connaissances pour na yekoli fonctionnement na pratique je connais maintenant les données du pays je peux traiter un dossier de la République mais oh on a koko memaye aza 20 ans ministre mais est-ce que tanga classe à malam potolo bakango bien ba licencier internet est-ce que mutabima licencier internet ozana mbongo tanga ki wapi il faut yebisa biso parce que oko yaka na politique pe na loyenge boyete o ma j'étais initié mais qui t'a initié parce que politique na biso bana 66 ko mutu moko azali initié azate lumba azaki initié Gizenga azaki initié Musa azaki initié Joseph Kabila azaki initié tout le monde azaki initié bon yo na initié yo bakoka ko initié ndenge ni ba courant de pensée azaki te ba école au sein des partis politiques azaki te na IDPS école azaki te na MPR école azaki te makanda ka bobi c'est de la blague c'est de l'insulte bon dis-moi siko yo azaki initié l'école ni donc babana ko betela masura leader na bino o komisa ke nzambe na yo c'est ça donc le problème na biso il faut que to ça Congo ya moderne na biso il faut pas que au moni Congo yo babelge ba pesa biso za kola ngana zo leka na nzela boye yo na mbaye no bo kabelinga mwana moka na 25 ans ko mwana oyeyo Congo babelge ba pesa biso mais Congo to ça la siko to bundela o biso to sopi makila pona yango eza Congo de notre image de notre état de notre demande et pour ce Congo là je suis présidentiable. Mais est-ce que yé les lots na rosé là pour jamais na kobuka na bilango ngana lonate. Voilà, merci. Pour mon ayo mingi na ba activité nyo sa palu ozanga te eza nini? Maman ofingi ngai. Activité palu. Nyonso. Tiens micro na répondre non? Ngai soki mutabenga mutapalu afingi nga. Bengi mutapalu te to mona na activité nyonso présence ya fumoto to ezali. Activité palu ata mukolo moko. Parti eza palu eza parti à gauche na kati ya gauche na gauche révolutionnaire na gauche démocratique nga nazali socialiste te na libéral te ata ebembe na ngai ko sadene na palu te mais c'est ça le problème nazala kande na collaboration na tribune Adolphe Muzut na université populaire to kana très bien parce que nga na koki kokomi sa politique et diplomatie te na lobaki na bino naza inoxydable na politique congolaise mutu moko ta kotabli ke non fo moto tayiba ka wa finga ka tonga na tonga ka Congo te na finga ka Congo te pona signal loboko likola motema ngai nde na banda masolo ya courant de pensée linko lo bali boke ya makanisi somme des idées ngai nde na banda ngo liboso na Congo na bita na monde na Congo tango na bundeli yango depuis 2004 ne boyebeli ngai Adolphe Muzutu premier ministre honoraire aye oya na terrain na biso na biso so comprendre moi monsieur moko ayebisaki ayembaki okomisinga esika na lingaka c'est que esiko zo komisa mutu wana ezate yo moto memie yazalaka déjà wana yo ndo komi na place wana nga lingaka ba idée Adolphe Muzutu ba idée aye esika nga nazalaka est-ce que vous comprendre bongo na osana nini tokoyokana parce que balobi oyo eza lokola kokokana esengeza nini esangana bo ba tribune Adolphe Muzutu eza na opposition te eza na majorité te eza pe na société civile te université populaire auto salina ye initiateur ye mais biso to bakisi ba idée eza na opposition te eza na majorité te et comme ye andimi terrain wana bien poser les problèmes du Congo avant de prétendre les résoudre voilà tout ça qu'on travaille donc tribune populaire pardon université populaire na tribune eza palu te palu c'est un parti allié à la majorité présidentielle faut muto to za muto opposition siko toyokana na palu le londeni tokoyokana na palu dans une alliance éventuelle d'ici 2016 bato nyonso bakolingaka tosangana mpona Congo ya sika nga boyi yango te on comprendre donc et puis nga naza déjà conseil général na parti de mécontents oyo ezobimaka mingi tokoya kocouvrir bongo sikoyo na okende so na parti mosundeni toyokana bakita personnalité fo tobosana yango na mboka oyo ozo comprendre que mutu aza na mbongo ke mutu aza na mo biloko atindaka bato balobelaka ye te oza na baide tokolobela pa parce que baide na yo ozala te Congo ekobénéficier mais nzoto no ekokundama kutu mutu moko ta kosala 102 ans na mokili bongo tina ne osala kolandela bato tokolandela baide na bavaleur. Merci. Donc, na mon réaction par rapport à la mission
président a Seni, il y a cela une semaine déjà, si j'ai une mémoire fraîche, a été Tika et Bonganae pour raison de santé. Tant que bana mboka bayoki yango ebele batiaki moi confusion moi ebele ebele mosusu basepeli mosusu basepeli te et tout mais pour na yo honorable tango malheureusement a démissionné. Raison bapesi peuple raison eye banisa que santé réellement aza malade yango amoni ki peut-être sous-souté pour la santé à démissionner. Réaction est honorable par rapport à des missions. Bolimbisanga, Berer Nangai et de la je suis le seul être moi. Et cela, na sala besoin parce que na comprendre ma monandé nanga. Aux en bonne santé au tingami au boygo démissionner. Santé et baby au longo est-ce que démissionner. Na comprendre te ma tout na Congo démission ça veut dire que na vandi nanga bo en bonne santé. Na moni que musala na soit sans tâche personnalité nanga soit ligne majeure à politique nanga tout ça na démissionné. Est-ce que Abbé Maluma aussi c'est pour des raisons de santé a démissionné pour yo bien il est déclassé par le fait qu'il n'a plus en bonne santé. Il a déposé la lettre de démission, ça passe partout dans les médias et tout. Il a une démission. Il dit acte volontaire où ils ont constitué à Moutouko quitter poste à d'aller assumer. Mais ceux qui sont malades, on a démission tête au Lucamo. De deux, G7 c'est qui n'a pas été dans l'institution. Peut-être que les rumeurs ont dit branché par l'un des partis. Parce que le chef de l'État dans la centrale, jamais côté pas chef de l'État. Attends, président de la République, même si tu vois la télé, il faut appuyer sur un bouton pour dire beaucoup Misayawa. Jamais président ko contacter mutemo. C'est-à-dire ce que mutaye ba na président, eza ke ba branché qui est. Autant que toi na pas président, aux OPDP pareil pas président. Est-ce que belé a bateau ba longwe na lokuta pour ba longwe bena bien hein G7 nani wana za kolongo ta distraction comme appelle motuna na G7 wana ba la kisi ke ba longwe. Est-ce que mon côté ndé mutonaki pareil Abbé Maluma le ke lokola kei ba benge na molimo ke ya ko tika poto lingite au cas où réseau ya maladie za fondete. Deux, est-ce que lokuta na conflit entre communication et ministre économie na Seni Abbé Maluma la que après tout Nazamutu. Parce qu'Abbé Maluma, nous pourrons tout lui reprocher. Mais il faut apprécier qu'il est qualité par rapport à Ngoï Mulunda qui a organisé un cahier électoral affirmé par lui-même dans l'Assemblée nationale. Abbé Maluma, du point de vue classe, à tant que classe à bien, à se spécialiser pour la question politique. Ça veut dire que Abbé en toute connaissance de cause. Mais dans et puis, l'élection Abbé Maluma, il y a 2006, c'est qui plus crédible qui a passé en 2011. Et puis, l'Église catholique a quand même félicité, n'a pas aspect sous la vie. Attends, on est à Boma Molimo, on a vu son solo, enseignant à croire et non à raisonner. Donc, Abbé Maluma, a capable de fédérer quand même confiance. Il y a opposition, il y a majorité dans la communauté internationale. Pour être ça, l'opposition, on a tout ébarqué. Et là, comme tout hôtel, mais après, bon, malamu, mais à malamu. Vous comprenez? Pour tout ça, la pédagogie à libération. Donc, quand on dit que réformer, c'est avec Abbé Maluma qu'avec quelqu'un d'autre. Hein? Là, bah, passer, Moussou, bah, si bah, bima na télévision, bah, si bah, le Kaza 100% kabiriste, bah, c'est la Kabila 5 ans, mais les logs, bah, azala. Mais on est là, bah, qu'on blague, bah, ça kana peuple, pour bah, longa peuple, té. Au colon, on a un fumutot. On a un chopit. Au colon, on a biso 5. To biso ba mécontent nyonso. Mokolonga Congo jamais. Oya luka kama ma Congo na mapeka. Boye sa kitsa mapeka neza muke. Ikokoka Congo te. Congo mto tombola ngwate. Congo monde za boye. Communauté internationale ko bouffer un président. Ako bouffer un régime. Jamais ko bouffer Congo. Même to na ba kaboli Congo. Congo kabola ndenge nini. To ba kaboli Congo fleuve comme wapi. Elongo akei wapi. Buzo bana biso batonde kaka efuta biso mabe. Donc pour dire que démission en état libisoté mais et qu'on peut la majorité a multiplié par préalable pour na ko sala glissement mais biso de to yebike pour na ko ngona biso oboma biso donc to bundela mboka na biso tina dernière énergie jusqu'à ce que la démocratie en ata le kuta mais à la Congo 50 renouvelés 50 renouvelés sans toucher les dispositions verrouillées de la constitution. Voilà. Et merci vraiment Kende frère Kochité émission sur les lots honorable par rapport à groupe wana G7 wana il y a C7 si bango combat G7
pourquoi pas ndenge biso beaucoup sangate position pour ça la dialogue dialogue par rapport à pour la association à Baluba pour dans la Chiluba comme culture association nada ba mongo dans l'association mongo parce que le baga oza mongo bi isuki oba mongo oboche obi association na ezaka na kalembelembe boye balobi isuki ça veut dire to kengami boye oza mongo to kokota te bosiko ta bino motinda biso na politique to sanga na autour de quoi po ba mongo ba sanga autour de kimongo baluba autour de Chiluba bon na poto ba travailleurs nyonso ba kokota na parti socialiste parce qu'ils ont défendre l'intérêt de tous les travailleurs belges, flamands, anglais, bon, nous en France, parce que ils ont créé d'autres valeurs en dehors de la tribu, ils ont sangé sabat. Mais biso ce qu'on a compté pour le cato sangato sans suba de quoi. Ngana socialiste était, n'a pas libéral était. Tant on dit ngana sangana leader monsieur opposition, il y a un socialiste na libéral. Bon, oti ngana sangana est-ce que faire na argile ko sangana. Donc au moins Congo n'est d'abord non to exister. Parce que na mangala na biso na maté na biso, ora Moïse Katumbi, je vais crever l'absent. Oh, bino voyi biblio ko nanga bino mibale siko yo baluko na lingi na loba me papa bo sala ki 10 ans bo mangai siko bolingo crevane ba absent mais absent ngo za complot bo za contre peuple siko yo lingo sauter oti que la responsabilité panan G7 Olivier Simbaki ministère à plan 10 ans yo mondo wana planifier ba 5 chantiers révolution de la majorité na ba séquence à émergence siko ata yo moko soki ba imbo excusez honorable bazo comprendre te boy démission quand Mbabo a démissionné la majorité mais pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas au juste dans notre pays? Gérer na moninga c'est 15 ans. Na dernière na neba tout na bino bo gérer ki ndenge nini bo kimi. Siko bila na bango ya gestion. Kaka bila muta kwasime. Kabila kwasime bila comme président de la République. OK. Siko bila ya Olivier na ministère du plan ba masangu na biso bana uta ni Italie to tout nango prix. Et d'ailleurs do e comment iko teka mandeni to tout nango pa Kabila. Non, il fallait baser là, législature ici là, peuple a comptabilisé gestion na bango, si ma base position. Non, bango il continue à croire à la distraction et à l'ignorance du peuple. Nous croyons jusqu'à la dernière minute à la démocratie participative. Peuple congolais a dans le col Nzambe parce que Nzambe a dans le colo peuple a dans lancé. À côté le mamuto asuka à côté tranché. Akoloba trop c'est trop na moni passe pour moni bato soit dans opposition lelo ezaka bo banyokola biso lobi ba moni législative ezingi sila na 2016 en 2006 2011 babaluki ba komba opposant mais ba immeuble ba sombaki na mabe banda ko mamitu ka ba sombaki na mabe batiki yango te. Nous félicitons bato nyonso palu tozo féliciter bato nyonso ba parti nyonso à majorité okoko tangango CCI ya kulutu nanga Lambert Mende oyo bakangi motema ya kokende na moninga na bango Joseph Kabila tina suka pe kwasime bilan po bande wana nde bakimi boy mais toke na élection ngolo bake quelqu'un de la majorité peut gagner aussi ces élections après ba ko traverser sous tozongi to boya kinde Kabila non quand nous allons aux élections là, nous ne disons pas que il faut que la opposant ta gagner si les élections sont crédibles pourquoi pas Obel Mina ko gagner ce qui est crédible, pourquoi pas Premier ministre Matata ko gagner? Ce qui est crédible, pourquoi pas Adolphe Moussa ko gagner? Alors là, bon, mais c'est un système ya, na longo na MLC pour les autres les sous-bienté na kaenda kuna. Si ko longo kuno kendo api. Et dans la batu musu carrière politique na ngo ko suka po ete kokosa ya kokose kosila. Donc nazo conseiller bango bazonga mbango na ndako na bango. Ndoa G7 pande ko bazonga mbango na majorité présidentielle pour que nous lia biloko tikala ki suka. Ce que c'est que l'élection que le peuple a besoin sous confiance, beaucoup de gens où est le problème. Donc, ils sont musulmans, besoin na kati ya mosquée, ils sont chrétiens. Est-ce que c'est là? Bino vous avez un projet, un programme dans les 5 chantiers, na révolution à modernité. Parce que bolongwa kuna boya un projet mususu. Bon un programme mususu, bo que doit toquer nos opposition. Est-ce que l'opposition a la vision et un projet de société? Parce que bolongwa d'un programme a un vide. Opposition c'est le vide, il n'y a pas un projet de société à l'opposition. Non, opposition c'est-à-dire chaque parti politique dans un projet de société naïe. Mais bino bozalaki ba parti politique na ba indépendant tout ça bozalaki na projet na bino ba bengi yango 5 chantier na révolution modernité. Bolongwe na nzela bo kende wapi? Bolingo ko nzela mususu. Yo za chrétien yo na pasteur na moninga pasteur bo panzani na église yo kende tonga yo o comme musulman o changer na idéologie. Mais ça n'a sens te. Donc na senga bango za calme. Biso ba pauvre to kokufa na note parce que bambulo balalisi biso nzala. So que senga kokufa mbe to kufa kala. Tout quand motema tiré na bango ekosila mba ko banana ensemble hein pour assumer bila ya gestion na bango à 16 ans
Ok, merci beaucoup, honorable. Merci, là, je dis comme ça à celle qu'on appelle Mariam, à celle qu'on appelle Frida Binene, pourquoi pas à des King Mukoko, Riff Beni, on dirait qu'à Djobour, Mambo Tenayo, Iskozali, et à toute la grande famille Benseki. Honorable, pour qui est vers la fin de l'émission. Dans quelques temps aussi ça le comment sous quand on est à c'est vrai nous avons que j'ai que 25 ans seulement mais pourquoi pas bien beaucoup sang la majorité opposition société civile bo sangani pino nyonso bo derrière mon konzamboka Joseph Kabila Kabange vous avez c'est-à-dire vous soutenir vous pouvez se attendre puisque 5 ans pour sa vision ça le roi montolia biloko asisi na noté kolia boye bokati apeti boye te parce que biloko parce que oui comment ça fait bo soutenir mais wana lobby mais nazo monela il risque ya comme tati 2030 parce que na moi temps moki au moins déjà oya sali moderne révolution modernité wana mais azo qui déjà ça va déjà bo peut-être attendre fiscal sur 5 ans a aussi ça moni que non et rozala bien mais ndé tout monela ko comme 2025 2030 parce que alors nos jeunes pour payer ça chance bino nyonso bosunga boza sima na ye na sima vision na ye bo soutenir ye omoni na pesa au conseil tango mbenga mwana muke ezaka molimo na yo to nzoto na molimo na nzoto na ngai non molimo ta na 80 ans ezaka mwana muke parce que kokendo ye kola makambo yebi te pa ta pa mwana muke ko ba me ye aza ye boya azo lobani yo za na 25 ans mais 25 ans et ça à nord et ça sous jeune te alors moi ni skolo ko za ko mbenga jeune obenga pe Kabila jeune Kabila za 44 ans za sous jeune te est-ce que za jeune au moins na comprendre kata biso na Congo mu 45 ans za sous jeune te parce que minimum na pays du tiers monde za 65 ans même na poto dès que tu as 45 ans tu as déjà traversé la moitié jeune par rapport à quoi peut-être na za jeune pour na ebi droit na yekola droit comme jeune na droit mais jeune ambula 40 ans non tout est bloqué on a la distraction de deux tout est le derrière chef de l'état bon si ko somo tazo ya ko bundana azo ya côté à liboso biso to telema côté à sima ba ko beta ya liboso biso to mona après pour to telema sima na e na invité ba telema sima mutu te ba telema sima ba intérêt na ba valeur ne biso comprendre do o le bana mobali moko boye ngana linga na intérêt moko te moza soba yo linga ba sa intérêt ndengeni yoko bota bana sa intérêt ndengeni yoko linga non si le chef de l'État incarne les intérêts du peuple congolais nous pouvons être derrière lui pas derrière lui mais derrière les intérêts qu'il incarne et ce sont nos intérêts mais à quoi incarner ben intérêt au-delà du mandat non de deux ceux qui avec la moni kaselingo bazo mona bien te tolobi que Joseph Kabila sale le côté to kosi mais tolobi que sale le côté bon à sale loko mais na politique balobate oyo sali to yo salité na politique ezalaka okanaki ko sala combien na 5 ans au sali combien au salité combien pour nanine pe okoki ko sa esusu nini c'est ça la politique na politique on ne vient pas dire il a trop fait sur combien et il n'a pas fait combien sur combien et sur ce qu'il a fait qui a authentifié les dépenses pour voir que ça juste. Mais tant que vous avez vu au sali balabala, donc on a tata mbino apesi des comptes final. Bozaki ba locataire na kimbase ke sikanga na vanda. Siko papa na bino mbonga des comptes final akoso mandako na Gombe. Mais akoso mbela bino ndako na Kitokimoshi. Bino boyebite bobetele maboko te. Mais tango mutoko ya kwebisa bino ko moni ndako tata na bino azaki des comptes akwa déjà kosomba passer na Gombe ya munene. Tout ba ta 40 sur 50 ou bien 100 sur 100. Bino mukolo bobetelaki maboko bokazaki le fait bokomba bayer na esika ma ekotaka bozalaki bien mais ta ba yo betela bino lisolo ke tata na bino détourner mbongo ebele kokai ko tia bino na Gombe boko silikata ngana kotonga balabala limité Joseph Kabila asali ko tia tembete mais na politique lobate oya koloba asali loko te alors que balabala ngwana obi asali mingi parce que non koloba balabala wana ezalaki programmé wapi ezalaki budgétisé combien mbongo ebimaki combien il fallait ça le combien de temps et ça les maki et puis on compare yango na norme internationale ya construction ya balabala ya modèle wana nde botali ezalaki na kati ya projet de société ezalaki na kati ya programme il y a pas eu surfacturation et donc on a fait dans la durée on a authentifié c'est juste nde on dit on a fait
ezalaki projeté te ezalaki programmé te osali na okoli immeuble di hôtel du gouvernement ezalaki bijou ezalaki kitoko mais ezalaki projeté wapi ezalaki programmé wapi ezalaki budgétisé wapi elekaki na marché public wapi baofra babundaki wapi marché na marché le plus offrant c'était qui ezalaki souscrit na marché public wapi elekaki na marché nini. Non, c'est ça le problème. C'est ce débat-là que moi j'ai amené. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Donc, il y aura un débat politique dans ce pays. Au moins, il va modifier la constitution pour un débat contradictoire. Parce que, ma cité. La révision de la constitution, tout le monde a des tours. Tout le monde a pensé que Bala Congo ne va pas tout le monde a Obama, tout le monde a Côte d'Ivoire, tout le monde a été aux Amakasi, quand on a français à point de presse, mais soit il y a un débat contradictoire, comme on bête à mon c'est normal. Voilà, merci honorable, merci vraiment. Vous avez belé à le Bezali, mais faut y attendre. Je crois que ce qui nous va permettre prochainement de Koyambayo pour que pour me tout mes belé, mais tant donc voilà. Juste. Zambazana doit être au boya makamotoringi tout ça la malam pour na Congo. Parce que tant qu'on zate banso okoba. Donc on est sûr que surtout le Congo, on aura toujours le temps les opportunités pour en parler. Ni Dieu ni le diable ne nous empêcheront. Ok, merci honorable. Liloba Souka pour na bana Congo nyonso. Liloba Souka zalika soki boluka bolinga ngaite pour vous a déçu. Mais buta misana sa soza malam. À partir de misana sa soza malam, nde bokondi mangai. Mais so ndimi nga bo regretter. Yami balé na tuna boy. Bolinga ngaite nde bozwini. Parce que namona batunzu na olo babo ovimba nena ndako. Tipo otsakana na bato. Tipo na linga bo. Yoko tu na éviter ko zo inanga. Siko esika ozo vimba wana. Tu vois, il faut éviter ko ina bato. Ngaza ka bien pona ina bato te. Po soki muto linga eta ena fête. Yo ko tika bisengo koma ko vimba to ina na te. Hein? To yokana. De deux. Bon. Et ça la Congo ndé muté gagner avec Kusafu muto ndé za libananga suka que le Congo gagne avec Kusanu. So biso to komindengo wana. En tout cas, mutalingata mutakala otama na bien, mutalingala tabilamba alata na bien, mutalingaba abala na bien, mutalingata ka célibataire na bien, mais ceux qui yozuaka mbongo wa mboka yo de la bien, bato mso bien te, tu es le plus malheureux parce que peut pas bouffer yo. Ok, merci beaucoup honorable de rendre invitation. Eh bien, très chers internautes, to comme na souka émission, merci na Nyoso Bolandi, merci na Tracy Pro, Emporio Armanio, tout le monde a bongo na prochain numéro ya émission na bino. D'ici là, portez-vous bien. Et puis grand merci na Bosana de la nation, l'homme invisible. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.